ngai moto ya former ngai bien boy c'est lui mettre pas imangwao na nouvelle oyenge za même nzembo moko matusa mona yembaka le temps passé ne revient plus film na ngupe film na film yesu batyango wana eza la vie est belle toujours ya wana mais ngana saki soki na yena repetition boy mona sa kutala coquette na liso suka sa kutala wana doruma na doruma mona sa coquette te wana sa jolie voilà wana jolie sasa semo zalaki muta poto muta kishasa abutuli mubali na poto ndeba na poto bosa kuluba on en gérer ibutu après boulot c'est vidé dans zone champi et on peut gérer qui champi langa. Bonjour fidèle internaute ba mesana kolanda Info 16 ndetolobara Info 16 nde solution bangonde makambo Info 16 na kansa ba juro bo mona kaka toujours tenir ya Bukavu Dawa hein Bukavu Dawa yango yo équipe oyo e osala makamuna lina futi ya mbaloyo eza Bukavu Dawa bandeko na biso to bandeko na nga ya poto ba congolais hein ba auto mesana ko solola merci nde bopesi ngai lisusu chance ya ozali liboso na bino ya ko expliquer bino makambo yo ezoleka na Kinshasa masolo ya ba artiste na bino masolo ya mboka masolo ya masolo ebele ndenge ga to mesana ko solola boutaki komona dauphin bomonaki dauphin bamisusu baobenga o ndakala bamisusu baobenga requin bamisusu bomonaki dauphin donc j'ai na minute yo etikali kaka tokende ko voter hein to voter yo voter nani ya ko voter nani mende baloba kaka voter utile pour masolo na biso ya mboka ekende liboso sans plus tarder na yambeli bino lelo nani moto yo na internet a mesana ko sekisa bino soza na stress outi mwa boulot mundela gangela kio na tongo to boss na yo alobaki n'importe quoi na tongo ndeka bana poto boloba ba n'importe quoi lelo to yambi n'importe quoi à la personne de Papa Ibutu. Papa Ibutu, bonjour. Bonjour. Bonjour 16, bonjour Isenguzali. Na plateau na yo. Donc Isenguzali. Papa Ibutu bana poto ba komeli ngai batindi ngai ba ebisi ngai ke lukela biso papa wana n'importe quoi wana eza nini eza slogan eza pokandele lekitoni n'importe quoi wana batu mingi ba yeba kate tangu batu poto ngapela na to neloko wana pourquoi likambo nyonso izala kaka n'importe quoi umona yemo kwa kamati atindi mwana na ye Kinda Libanda, Sandra vient, va derrière, à l'extérieur de la parcelle, envoie-moi le crédit. On a Sandra, mais je sais que 15 minutes, ça mais où est Sandra? Où est n'importe quoi? C'est quoi Sandra? Juste n'importe quoi, on a ça là, nini. Quand on gagne, on a une question, bah explique qu'est-ce que n'importe quoi? Pour trop c'est trop. Busula malamu balobi n'importe quoi buza azana kanda akubimisa n'importe quoi ak une église boy muna ermoko mais tisi ko noni kise sirite n'importe quoi ba ngo balobi langa ilaxini voilà esika bozali boseki déjà oya utozo biso sikoyo ayebake tozana nani tozana Papa Ibutu international oyo nzonzingi tuna na poto donc akanga déjà Papa Ibutu ngana kota mbala moko na lisolo na kendara gauche droite te Papa Ibutu monde ya théâtre eza inondé na ba film mais pona nini chaque film to kokota boye Ibutu azala kaka ba misusu mona na moi film moko azali mususu azate mais Ibutu presque ozana ba film nyonso secret na yo ezani bon secret na ngai izali boulot parce que batu faut ba comprendre ba yeba c'est normal Ibutu akota kana ba film nyonso parce que tangu biso tu bandi makambango ya ba théâtre ngai kamata nga mwana muke ngana bandi théâtre mwana muke un fils unique comme ça mwana muke nasa kokola nango te na komi na ajo naza nango na bandi théâtre mwana muke alors soki bamoni Ibutu na film oyo bamu nango normal tout ça le bateau était ba peto ya mike basa ko ya lelo wa ayemba la moko akamata lekina internet boy lekina film oyo akayebani biso ndengwana te biso tubani théâtre bateau yu bazana poto oyo bakenda poto kala ba yebi ngai moto ya former ngai bien boy c'est lui mettre pas imangwao na nouvelle oyenge
tulongo wana tuye kotojo papa ntaka la les abeilles ya na Willy Mambo ça ku former biso série wana na ane nini ngana kuta nouvelle yenge na ane nini mango awuti ko kabwana mettre pai ngana na yena nouvelle yenge na bandi kuleka na télévision na nouvelle yenge mais na banda théâtre kala mango awuta mettre pai mango awuta ko kabwa ina ngaja jako akabwa ina ngaja de ndesiko ngana yekuta na nouvelle yenge na kuti papa ntakala na kuti Mundweri fika na kuti Ibakata na kuti Willy Mambo donc ngai siko yuna ye na kuti bagau ngana yiko kota wana de phénomène isobe ayeku yana simananga zela nanu phénomène isobe ladi ayaki théâtre da simana yo ya munene nguvimbisa ngo ya munene esezi na lubi ayaki simananga yi tangana ye pa mikolo bambula ibeli de phénomène isobe ayeku ya asali test biso tu vandi boy siko tukuyamba mutu auti ku kota sika mwana njili mutu yaki na yeza yaki Mundweri Mundweri mutu yaki na yebo tuvandi boy ndenge tuvandi ngala yo boy isobi akoti ya biso wana asali test na ye tubeteli ye maboko na asali kitoko ça va tuzuye nde isobi akota na groupe test wana asala yango awa na Milouz tuna batu bayebisa yo ai tu longo awa na VV Santerre tu ye na Milouz pa ya Sony Echewom nde isobi continuer ba test na ye wana donc tu bandi musala oyo kala siko histoire oyo elobamaka ke tango esobe bazo kabwana na Mundweri yo ozalaki non ngabe siko ina corriger yo isobe kabwana na Mundweri te isobe kabwana Mundweri nda atika ki mettre pai alongwe nde isobe alandi Mundweri izalaki nde ngwa baki kusala Lisboy tamba baki kusala Lisboy kuna ali bangomi balebe na bakela kuna isimbite mutu na mutu aye kusala nzira na ye donc biso tout ça qui na mouvement tango wana mettre pas ya kei Lubumbashi na ba de Londres ba kei banani ba Gabriel na simana bango wana nde Mundweri akamati a jouer sobe ba benani mopanzi ba ko créer mouvement na bango ba gawo ba landi ba tibeli ba landi donc jouer de Londres pe azala kité de Londres tikala ki na mouvement après mikolunde tango isoba kabwani na Mundweri akei mopanzi nde jouer de Londres ba ke ko sala siko ina isobe izala ki histoire bon na vendeur pe bangute na vendeur ya pe bangute na zape na ça kulubatina kulubila makamna bangu voilà wana bozoyoka n'importe quoi bien l'homme de n'importe quoi papa Ibutu ozalaka na mouvement na Kinshasa to ndegeni te ngawa na Kinshasa na lubaki na pema nano pemisa esprit pema na travaillaka nano biloko ya ba internet na travaillaka nano mais kala mingi te iloko za kuya iloko za kuya oyo na présenter bana Kinshasa wa batala nga na télévision partout mais siko na sako luka po moni babiso oyo tuko kusala te tosaka biloko na sentiment société même bana bazana poto kuna bazana ba Afrique du Sud partout za kulanda émission oyo nga na zo luka nde président oyo ya ako soutenir ngai oya kubenga ta bengi 16 yo za wana lubi na sana besoin Ibutu sikoyo tout vandi sapenza mouvement na kata Kinshasa ile kaka na télévision et puis tout tchaka na internet nde yango wana nga na komi na pusa muto ya ko soutenir ngai na basansi wana nasa na bani belete pa Ibutu tout c'est la kaka yo utali boy ba ujana na ba ujana donc na ba mikolo na ba ujana bazali na sangisa bangu mena tchaka bangu ter nyoso na moral so ba ujana wana eza banani kasi ba peto ibazuya mikolo yetu bao wapi ba peto bano ibatu ko so diplôme ya wa 18 ba comme na 18 ans basaki na 17 ba yesu ko 18 ans ba kamati diplôme ba comme ba majeur ne bango ba ujana papa ngana zo ko pade yo muto pesi bango kombo ba ujana izali ba équipe yo za soko ke na 20 hours basa ko former bana mike ko lakisa bango ndenge ba beta ka bale alors tiko ba peto ipe ba ziri classe ba komi siko yo na ba kei université ba komi ba ujana te ba komi na 18 ans siko yo ba ujana ba koli siko yo ba tiki bo mwana bango ba koli pona ujana pe ba to yo ba tika bo mwana ba kola te siko yo ba centre naka ba sali pe kaka fidèle internaute biso na Kinshasa toyebi ke ba fille o bazolata alati elamba na ye to alati sengle na ye soutien zate donc mabele dessiné na nzoto na ye bango nde bazobenga ba ujana donc so to comprend bien eza papa Ibutu azo ko encadrer ba fille oyo bazolata soutien te
Non, n'importe quoi, n'importe quoi. Ngana zo encadrer ba oyo balata ka soutien wana te. Ba ujana ça veut dire na expliquer ba tout bien. Ngana za responsable. Hein? Bana oyo ba kamati diplôme. Ba lungu na 17 ba yesi ko 18 ans ba komi ba ujana donc ba utina ujana ba yesi ko ba komi ba en fait ba koli sikoyo. Nde bangu wana lokola ba komi na maturité nde naza ko encadrer bana ya ndengo wana. Na mouvement oyo ngana kosalisa na ba mama na bana ya ndengo na 18 à 19 ans po ba komi déjà na moi maturité ezali na mutu mais ko cadrer bana oyo balata ka ba soutien wana te wana ngana ko sala bloc ndengo wana te ngana za papa te voilà touti kolanda tozo lancer ya sika nde tolanda kiyo ke osali film ya sika amour vrai eza histoire wana amour vrai ozolobela nini na kati ya histoire wana amour vrai ça veut dire isali conseil na kokupesa na histoire wana ba mama to pe ba famille oyo balinga kokabula bolingo ya bato soki bato balingani nani tabula ya lubango te tabula ya lubango lobi aimez-vous les uns et les autres dans l'amour de Dieu. Donc linga boninga na yo lokola omilingaka rochero ya lubango. Mais pourquoi et puis nani soko kei kutanga na les petits bonbons de la sagesse mona bakuma ngo linga moninga yo lokola umilingaka cette inspiration oyo nzambi ye moko apesa akuma ngo na les petits bonbons de la sagesse. Les petits bonbons de la sagesse c'est ça livre ya Félix Oise kwa mukuu wa bongo na pesi mbote bongo nzambe akoma na les petits bonbons de la sagesse sambilaka fo bu sambilaka bu yebaka ndenge nini oyo Bible lobaka nini makambuza na kati ya maloba komi ya nzambi iza nini petit bonbon de la sagesse ikoma ngo ya wazeko bongo leza wazeko oui ambo ngana yibi yango Bible donc kulingana fo kulinga muninga yo lokola omilingaka histoire wana ilobi nini tango mobali akamati mwasi na ye yo papa to yo mama to yo bokilo yo kupekisa te kubuma libala wana te bende nde mwana na yo upesa ye conseil mama est-ce que mobali yo kamati aza mobali solo papa est-ce que mwasi yo kamati aza mwasi solo alingi yo me kuluba boka bona ngai na lingi te mwana biso yaka poto wa mwana mukie yo ye na kala mingi te na poto wa ulingi utia mwana biso mukumba tango akukamata mukumba aboti yo kamati mikanda ukimi uke kukamata basi misusu. Voilà idée ingana lobili yake ba para mingi bazande ngwana mbali soka lingi mwana ya mwasi kumekate suku kamati mukumba ate mukumba boti mwana akukima yo akusundula yo akukenda kuluka mwasi mususu alors kisaki ndengwana te ton na sali histoire nangai na suka nango ezala kinini mwasi na mubali bayi kubota bango bana famille zongi nango normal et puis mama bokilo akomi kuya kutala susu ye mubali ya mwana ye wana na ndako famille zongi normal suka yina ki bango asaki na mutema be kati ya mutema na ye pepe bana wana babuta mite mbele tangu susu mubali musana ya kukamata mwana ya mwasi abebi sipe vina ye donc histoire oyo internaute bazolanda donc amour vrai eza histoire vrai et salema et puis salema wapi izali histoire vrai salama ipa ya fa de gol mata de bundes wana mboga ni yaza na kati ya Allemagne yaza na Allemagne salama ipa na ye mais sikoyo bokilo akoma sikoyo bakoma na bango bien kimia ikota na famille babokilo soki ba moni fa de gol mata boy basa ku sepila donc de deux familles isengwa ndengwana bana bakoli utali bana boy na ibitela Allemagne soki balubaka nini munoko nini bana basa ku luba anglais soki français ya Allemagne basa ku luba ngo normal famille za na ambiance na seki tu baloba français ya Allemagne munoko Allemagne ori balubaka deux familles toka isengu izali makambu tu bauti kubota mwana mususu kala mingi tawa bebe auta kubota mawa kala mingi même pas un mois mwana auti kubota tala isengu ya famille bon banani ba intervenir na kata film to obengisi ba invité na yo ezale banani ba invité baza ibele ba TBC mayao bazali ba invité ba banani ba jolie ça coquette
bazali na kati ya film wana ba Barcelone bazali ba Dadi Di Kambala bazali ba Maviokele bazali yo ukamati peka bazali na kati ya film wana batu bazali belé misu ba komona surprise na kati ya ba film donc bato yo bandimi ba soutenir libutu na iloko wana amour vrai ndeti siko yo après amour vrai wana ezalo rola amour o ezalaka entre yo na coquette n'importe quoi iluba bato apoto n'importe quoi mais yebani nango bato nyonso bayebi ke ibutu azalaka mobali ya coquette ntoka makambo oyo bon eza makambo se ileka ils même nzembo moko matusa mona yembaka le temps passé ne revient plus film na ngupe film Yesu batiango wana eza la vie est belle film Jésus wana la vie est belle la vie est belle eza film Papa Wemba ya Wemba bon nzembo yo le temps passé ne revient moi si moko munena za kuyemba na film wana film Jésus non film Jésus la vie est belle donc tam ileka na déjà petit wana zalaka wana ngande na zoka yeti kama tina ndaku ndengo kama ti mwana boyi ndenga yo ulingaka na yo ndengo ulingaka basi na nzela bon ngana kama taka ndengo na lingie na nzela soki aleki ngana sa kusala répétition na lupangu na bango donc nakolo bala bimala kola criminel pas coquette pour na sa kusala répétition ipa na bango tuzoya na pauvre maître Abino Mangala paix à son âme toujours ya wana mais ngana saki soki na yena répétition boy mwana sa kutala coquette na liso suka sa kutala wana doruma za kutala yena liso suka tala coquette ye wana leki tala coquette leki ye wana soki na bi coquette yaka nanu awo mutemo ye zali ako akuvimba na kuta kukati na réponse donc inemi na yali bosunde ezalaki ngai bata théâtre ko tongisa ngai wana bandi ba mwana wana na ba français keba kupusa na te wana bandi ba français milayi wana ngala lokona yebi français te naza ko kima ko lobela ye na français asa kuvimba na suki leki bo ya vimba ni suki na benge bo ngai nemi na ye naza kulanda ye malembe je na kamata ki ye kaya non badbaliba ye bata o kamata ki ye po fidèle internaute o ezala na mo masolo makoleza kule n'importe quoi makoleza kolenga nini elengi na pas réponse na préfère makolo ngai lenga la wana eza ambiance ya musala zela tango makolo eza kolenga makolo wana ezolenga ya yo to ya coquette nazosenga vidéo utala mondialité il est que besoin na bien té donc vidéo voilà donc to luka to voilà, sa vidéo namona vidéo ba image wana namona petit wana tango na kamate na loboko kaya ah mais non lobi na yo za mwasi kitoko na lobi na ye na sepilaka na yo na lobi na ye non kamati wana tana kamate na loboko boyi siko inaza kuyebisa ye na sepilaka na yo za mwasi kitoko en tout cas félicitations soki na moni boyi mutema na ngai ibebaka wana za coquette te wana za jolie wana jolie sasa semo tamu so baza uwela kombo na yesi ko ibona tikili bango bakena koluka ngai pai bakoluka bakombo itikali ngana pesi ndiyo izalaki siko yo bulingo pe ibandi soki na ke tournage akamati saki mona air musoso amemili ngai na lipeka pe ba tshuru musoso soki na ke tournage boy akolanda ngati la banzonzingi soki bakamati mbongo bafuti ngai mbongo wana ya temi wana amsusu za ko tourner babenga mbongo boy na libo ndikuna nanu na sisi batabela ngai te yo kamata mbongo yo simba nanu soki na sisi ko tourner kuna mama mbongo ngai zali kombi ta ba pia ali kamata oyo ngana kena oyo soki na yena na tournage bongo na kamati mutu za ko diriger biso na soki na litoi na lobi bon kote selanga mwana oyo ko te place ezali tenga non ata tableau moko bokoti saye asala théâtre na okamata na kote siye asali na komema ye boy asali jiko musoso akenda babenga ye na tournage moko na isaka na lemba kei na lemba boy complication isala mikuna za kolinga kutsaye te za kubenga na téléphone ipoto ngai na yebete wana za kulela
ngana yebite na tournage awa mani kutsanga ite bazokolo balanga ba n'importe quoi bona bona boy ngana yuki kana téléphone bi passer ngai banani bazali wana bana ba wili mambo bazala ki basami mokili ba tu belé pesa nga adresse bozako répéter bozako tourner wapi na lemba ngana na tia makolo wana dukula yeba ngabi butu soki ya komyawa akomanke ba mikolo yibazawa pa wana na bulingo pe kusala blague tena kulungula musana na tiango pembeni voilà nasa kuya lemba ote kuya te nasa kubondela ngai tina nasa kumisanisa ye malemba na ke tournage boy na memiye na yeko kota na groupe Christian Peti seri wanzo zakulega na TV na memiye na lungi wana seri moko pululu abe ngai yuza camarade na ngai utanga poa na groupe na ngai na memiye so, parisien moko yaka wana na kasafu bwa na opala na memiye nasa kutambusa inde ya koma kilokola mushashino nasa kutoka na kamati na mami gena luketo wa patu nasa kutambusa puna sala nini na laksa yete yato so nasa kupesa répétition coquette ata jouer ndenge nini mais biso toyoki ke okoma itina niveau o luka o balaye bon ayibite ya wana yango ere moko suina vandi boy bon na kukanisa unte tudokola batuninga question tika na luba nani po buyeba po makamba ngona za kuboya ngo isa kulandanga kaka ilandanga kaka yango wana bon mwana wana aza mwana moko aza mayele a chance na ye sa vie na ye makam na ye za makam na ye mbeli lelo oyo na sokuluba no mbeli lelo oyo tango susu batu ba yape ba mela ba lia makam nyonso salama parce que ça monto oyo mwaso oyo na linga kiye mingi na mutema na ngai lelo batapoto basala nini akamata babutu la ngai ye donc nde tozoloba boye koketa koma na mobali na poto yo bolingwesila babutu la ngai ye panga na yebi nzela ya njeri te yango ba kamata pe peti akoma na ye mutu ikenda nango na batu na ye na yaputu ngala luba yango bien ere mususu na saka soki na za luba boy kanda imataka ye penza imati mais bon tout ça batu voilà j'ai des larmes aux yeux voilà j'ai des larmes voilà aux yeux voilà mutu bakamata ye bakinda na ye ngala tika mais aza leki na ngai tutikala bandeko soki tumunani tusulaka donc tutikala na famille batu bayeba ke po histoire ba changer yango te kekulu ba oyi butu wana kutu ngai nde mwasi te na lubanga ngo azalaka mwasi na ngai tufana na yeta kuma oyi batu bayebi mukiri mbimbo oyi bayebi ngai na sala boyi boye na te boye ngai za kufinga ngai kuluba ayibu tusoka yena tournage akumema kaka koketi wana ayeme ka peto yo ko jouer te ngaba za kulubilanga ndengwana mena za kudusonisa ye za kudusonisa ye lelu aza oyaza lelu sango akei Dubai lelu sango akomi na Belgique lelu sango akomi na Poto mais te muto za muto voilà to comprend wana esali ibutu pasi bo comprend ka eza bolingo na ye yakala toujours batu wana Poto batu wana soki sala ki muta Poto muta Kinshasa abutuli mubali na Poto ndeba na Poto buza kuluba so zaki mutu ya Kinshasa ya kamati ya boto la mobile na poto meboza kuloba mais oya ngai kenda buluba oya ngai kenda omoni oya ngai ibutu ngai oya ngai kenda na bino bafana teki na ngai ikenda buluba te n'importe quoi oh papa ibutu yo yebiso bovani na ibutu ezalaka koseka no bakambo ezalaka ebele mais tomoni na chaque site internet ba chaîne YouTube bazo signer ces bateaux ba contrat mais totali yo oboyi ko signer ba contrat pour nini bon ngai na boyi ko signer contrat te bateau yu ba poni bango ba signer contrat ngai peso ki mukolo tu ngai kokoka na ko signer contrat iza contrat za mabete za mutu na mutu na mito ngana fandi ya kwate sukulu bila ngai butu bon na chaîne na biso ya Info 16 yo tulingi to signer so contrat muku songolo wana Info 16 ntonzingi Info 16 ntonzingi ko sukulu na moni ba avantage ça ngo normal na kei mais Yves Lubamba pe atali lobite bon na signer ce bateau yo contrat parce que na za na posa na bango iza mabete
ça aider au contraire quand tu m'entendais il faut que féliciter hier que ça y est pousse même le ni coup de pouce so ni wana akenda liboso parce que ça ko sunga bato mais le coup là ngana ni comme lingai te bon ngabe nza kutala soki comme lingai na CP na contrat wana tu signer soki na CP na ngote ah papa na CP na ngote mais yebi ke patron ngai Lubamba asulaka bien. Wana nazo solola et puis nazo pesa mbote pa ya Willy Sionga Zowenkiambe oyo touto yamba obomoni papa Ibutu sikoyo tozo silisa émission na Jampi do Jampi nde tozo silisa ne émission banakini botala Jampi wana ezalaki première partie ya émission na biso wana toyambaki pona bino papa Ibutu sikoyo yamba Jampi de Jampi oyo ceux qui a commis la scène azaka papa Ibutu mais soit longwe na mambo scène azongi pena kombo na ye Jampi ba obazo occasion no ya komona papa Ibutu te don amona Jampi siko version Jampi ndenge ouais qui mes 16 qui mes allé mais kota la yo boye kondimate ke yo mto sala mambo wana mamoni makambo tutala awa ya Ibutu personnage pardon on va préciser que non comment mutu boy sala boy donc on après Ibutu tozonga siko ba normal penalty que Jampi yo ça le quand ndeti Messi continue na terrain alati ba botine ba lati ba varese banini abeti match maintenant nzela za raté ata moni ballon nzela ko si mon pe na loboko boya ata mama babela ba touche te pour ça on a dans terrain donc ça va bon au gérer mwana ndenge nini au gérer papa Ibutu et puis oye ba pe ko gérer Jampi donc na gérer on Nathan ça veut dire na yebi ke na osa musala ndeta on a géré Ibutu après boulot so vidé tant zongi Jampi et na ko gérer ki Jampi nanga na mito na yebi ke tande ni na wole kanzela donc blague ego si na pas na ça te donc to c'est sanga donc ka tina mo ga ndingo na te na yebi ke expérience tant que cop mo boy tant que tournage mo boy lobby tant que ba calculer comme siko bande ba ne mususu mais tant que la côté en scène so benga Jampi na scène benga Jampi to jo benga Jampi na oh couper na benga Jampi po ani donc oboyango voilà sikoyo oyo alingana kina coquette ezaki Jampi to papa Ibutu te Jampi mtalingaki donc Jampi pena ya bongaye yoko jomo bo monika joli chez bango banini so na bengi ba parti banini ti suka pe te ko lingana bolingo pe wapi na scène joli so na bo santé peut-être ba 6 ans soki na bo santé so dans ke ba 6 ans bandero bayebi déjà bayebi bolingo 6 ans ndenge sala ga 6 ans na ba souvenir mususu kutu donc tant on a pena joli ça pena joli donc a coquette donc rien à voir na mo coquette na écoute mais trop bana poto boboto libiso mwasi mais soki biso to boto libino et koma bolegela biso na batele ya français yango faut pas s'engager chance na ça film mo boy bana poto bo soutenir na idée onano na ça la film mo boy nana yibi mwana vous comprenez inspiration logo donc mwana poto 16 ba ko komela ba website yo muto ko mwana o soutenir film wana bakte makasi ba ko sala ngo parce que baton yi baton ole okoma nani ayibi coquette okoma nani ayibi mwana voilà nana ayibi nga mwana par rapport et va paramètre tout voilà c'est clair nana ayibi nga mwana par rapport à paramètre nyonso ya bolingo ya pile petit na quartier parce que toi côté mo bon ma tongi biso ngamo gimbango donc na katsa pa na funa katsa makana mo kie ya bongolo ga wana kati na kota gratuit na kepa na bango chez bango kutu tilelo ba ser musu ba ser ba musu ba maliki na ba musu ba linganga te o fallait sous que le rôle la histoire ya amour vrai bazolinga voilà bazolinga ngai te Ibutu
so amoni ka boye ay ko bebisa mwana biso a comme c'est ndumba na ba théâtre a comme c'est ndumba on va sanga a comme c'est ndumba moi ça ma yele ndengwana parce que correct na batamba nete batamba lingie siko donc na classe tanga ba so za otanga azaki awasa ni musani na ntiki ayevite bala ba zéro belé bazoye baté voilà bazana ba zéro belé bazoye baté nga pourquoi nga na boye ko mo mais na comprendre que ilo mo be sala magia muke ya mo pe na profiter na loba ndira façon na lobe là haut vous comprenez voilà sikoyo ba éviter anafunga na esprit na ntiki anotanga we asala boy na ntiki asala ki boy non au contribue bene belé hein mais na biso yo mwana tana bikena na ibinga mwana ba ibinga mwana tita ngwana ba ibinga mwana mais là-bas mwana ba paramètre nazo mancher ba moté vous comprenez ba bongo hein il que ça la nga pasi na moni pasi pour na jolie coquette tala so pasi ya pasi lelo ti lelo oyo nzamba za témoin azo kanga ti lelo oyo osona mutu mususu soka ndeni coquette on so mutu so libana mboka bo so ndinga bien mususu ndeni chéri na nani ndeni coquette so bakana na elanga poani mutu mo boye bolingo eza nango soute ezala nango pe soute siko bazong soka na makamo o bazi musu mo tam so linga tam so moi si chéri boye kutu ezate po ba masala ba ebi donc baloba ka tilelo dema to tana fi mo boye aza china mo kala boye kala pena comme matete kutena eto so na neni o tena bala ko na bala ko me bala misa tunga c'est bien la c'est le ko na moni o boti boye c'est bien ndeni coquette ba sanga bobota na ye yo kena tso na bota kana fi wana tso fi wana yo sa kana fi wana c'est to bota na ete aboya bi yo kana siko er mo tso tso ni ngona makambo tso no ka siko mutu amokanda e matara siko non ça veut dire mutu mo boy ozui ke wen gamela ozui graine osombi graine o tena sachet o bombi graine on a bien o ena ngo ozui kongo o sali bilanga timoli ozui graine wana ale o panzo pani tongo soke tani o ye o tema na cantine o bani ko sopa na bilanga wana bilange bani ko bota ale dio moko boye batu moko boye ba yegamba moko wale do bageli na bana moko fimba bango boko vimba mabumu o so comprendre na sens wana mais atako tu prends bolingo te mutu so bolingo so amta zu atam so kantra ezala pe ka bongo ko yede pe mutu tam so mutu pe akena la vie c'est comme ça na telemi yango pété mais la reconnaissance mais ye coquette azalaka reconnaissante par rapport à mwana nyoso non bon wanga mwana mnangana ye a petit nanga ye wala mnangana ye mais nde sikoyo bayibinga mwana bana poto bo soutenir idée yango yo bo soutenir idée yango yo ba site c'est info 16 ça déjà awa so bukani et kotiao qui va soutenir bactère na benga bactère ba yeto sangani to sali ba yibinga mwana mais na suka film ya ba yibinga mwana comment mutu ane sani etanga voilà merci ibutu yo yebinga no soto kutani masolo ezalaka ebele ya osakana te tokomi vraiment na suka bato balandi biso basepeli Zoen Kiambi asepeli Richard Madeka na Canada na minute oyo alongwe Londres kena mu Canada mo vacances asepeli ya Willision asepeli Janonga ndo esiko zali osepeli poto kabwana na biso fandisa mo ba staff na yo na yebike bazalaka ebele na poto mais biso pe question ya suka toyoka ke aussi ozwa déjà mwasi na poto bon na répondre à la question. Premièrement, Bassi na poto, moi j'ai rien à voir. Hein. J'ai rien à voir, Bassi na poto. Papa. Tala mubala on a fani pena boy. Tala pena de mubala on a boy. Est-ce que moi c'est fona zoka na poto?
n'importe quoi elo bato beka yango moyo bango ka ya poto ngana mo sa poto te lakini ba mwimba ali basi baza acheter na poto basi ba ali mais est-ce que France ka moi na poto pona nini ka poto na pasa ville pe na ko be mo sa pasa ville to na matadi est-ce que France ka moi na poto papa lo baninga ba kosaka biso to te bactérie théâtre to ba za te que non fandi wa bulaka moi si mo na pote bato nso baza ba pire car bo solo bien na bango yango ba to baza na poto ba responsable to na basi na bango bazaka mitema kokita pona nini bana basi ona balingaka théâtre mingi bana basi ona bango basotenaka biso soni basoteneli biso te matro ba garçon wana mibali wana ba papa wana bango basotenaka biso bango bakosaka zuwa te bazo soutenir bino mais bozo yiba lisu basi na bango siko bayibi bayibi nga mwana yango film on fait bimakaka bayibi nga yi mwana après ya Belgique za nini pardon bon na Belgique ya Paris ça Tour Eiffel ya Belgique ça comme moi Antonov soki wana is comme problème ya réalisateur na biso gelo kimbibi muto ayebi yango ya Belgique ceux qui monument na bango kombo na ngweza nini titre film maintenant ça ba yibinga mwana bana mo batie mamo bora Belgique on ebimi quelle scène voilà muto ayebi mwana azana Belgique wa yom to solo bango ba yibinga mwana parce que autant yibinga mwana titre film maintenant ba ndingo afa filmer banda to mselo kwa na Belgique ezongi 3 fois ke ba so mi trouve ça mabe et mascotte si moi na Blanchard Kilombo boss Neler boss Blanchard Kilombo fa de gol mata de Bundes ya nanu mata bébé sika ye wana ye pardon fa de gol mata de Bundes ngai 16 mm na pesi mbote mais ezala bieto benga na to solo la mambo ezebele ouais fa de gol mata de Bundes ya ozu Madoda Jumo batunanga bango batakati ba Christian Ramazani motema Nancy Ramazani ba Francis Mawete ya Mimi Malanda oyeko so banani ba désolé à London zuba Tadi R9 ngate États-Unis Tadi R9 batunangai de son Hollanda on a biso na ko na téléphone ko ta WhatsApp na benga ko bela bango donc baleke belé batu tout balinga yibutu papa yibutu yeyo et oh Jean-Pierre Sivo solo Jean-Pierre yeyo mutu na bino yeyo ba fanatique na ngato yebo linga ngebe ngola kutu ko lobate na ba message yele mutu ekrakaka mais bientôt après amour vrai bientôt téléfilm ba yibinga mwana écrit par Ibutu histoire vraie histoire solo yo produit par qui non c'est la bino point d'interrogation maintenant to ba yibinga mwana bon ya Belgique ça nini et obima ça juste ba idéologie de to soleil kaka a expliqué la vérité mais pour le numéro dans un contact plus 243 89 12 650 94 donc plus 243 89 12 650 94 voilà direct WhatsApp ma soleil normal avec bolinga trop. Bye bye Youpi, à la prochaine. Voilà, wana ezaki parole ya Jean-Pierre po Tokabwana na pesi mbote et pas réalisateur oyo asimbeli biso émission oyo Gelo Kimimi moi mobali azo sala musala ne kitoko don na kota arazali na kota technique azali mwana mai na nga vanda na yo na ngwende na yo to pesi mbote na ya Willy Sionga vient na ngai ngala pesa yoka merci pour la conseil vraiment pour la conseil viwana alembara lekina été na pesi mbote et pas ya Zowen Kiambi Patrick Valence aux États-Unis moi aux États-Unis oyo ayegisha sa asalika 4 jours à Pamba azongi États-Unis yo kelengi Patrick Valence bambote na yo Pati Baingando bamasatu Janongando mon frère wana muta simbilion wana Janongando mbote na yo ebele pona lelo to sukia wa so munoko na biso na préciser bien so to betaki libako benga pesa conseil toza bato to yo kaka so place moko monaki ke sepelisi yote komela biso to kotanga e kosala biso bien mais pona lelo to sukia wa ciao.